chaîne moko aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Na musique na biso gospel Angola eza que tout ça là effort to misa musique na biso na ghetto donc to misango na moi place moko boye na kuku nyungu kuku nyungu la sinini na yonga lelo katia ah oui oui ouais eza partout vraiment na Afrique ah ba producteur ba komi passi ba producteur baza vraiment tellement passi donc au monde on t'a bandi album na ye moko na kati studio abandi ba nini wana futaka ba musicien ba transport ba kolia alongo wana ye moko kaka ndeti makamna lo bana ngamo pena na mando sala bongo Donald ba producteur ba koza pena raison pour ba pesa rapé ba raison to luka pe ba producteur mususu azo produire mona ah no ye ba na hotel na tsaba mbongo na ngaso na zwi perte ya donc ezaka makambo nzambe to senga nzamba simba mitemo ba producteur ndeti ngana luka penza producteur. Tala mwana na pate na nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na nzambe ndeko yaka muna pepila Yesu Inspiration et c'est ngaka vous en la communion est bien ensemble. Au coco ta prière, au coco ta prière mais aux a toujours dans ma somme nous va y en olioté na inspiration zo y en est ensemble te donc. Atuba longola eloko wana na mutu toza bisonyo soza ba frère tozo sala nzambe chacun de nous en tanaye ou esengaka vraiment nzamba bimiso déjà na miso abato. Frère na biso ntimba na pesi mbote sikaza to bano travailler depuis 2012. To sala groupe moko na la photo ba souvenir to sala ngona 2012. Donc il est président na vice donc tout ça belé penza oui. Merci de vous avoir très nombreux à nous suivre sur Aime la Grâce TV, chaîne Obolinga Mingi, chaîne Oyo Bosepela Nango, na ba commentaire na bino tout monde na bino bisope, hein, tout sepela ba mamboza la zalana parce que tolinga bino mingi. Alors na plateau ya merveille mise la gracieuse ayambeli bino oezali frère moko azanga kombo, le quoi azanga kombo donc bino na biso to redécouvrir ensemble parce qu'aza doué vraiment de talent. Tozana na plateau na biso, là je dis merci et pas à mon sponsor officiel, la chaîne Aime la Grâce TV, hein, babi l'homme de six pecs, donc yé babi taille, et à la rambo kanaye, mingi beauté, hein. Nata et ça la cahier quoi. Zé Azar Yabapoma, le cœur de sa femme. Merci. On a volam ozo salabiso. Alors à Capro, on a simara image na Aime la Grâce TV. Hein? Donc à conception nation, tout cela là avec notre frère Oyo Azanga Kombo. Voilà. Nous voici avec notre frère Azanga Kombo. Alors bon moi déjà elonginae vraiment. Et minga olobezate frère Azanga Kombo shalom. Shalom maman. Vraiment Toyambio soyez déjà le bienvenu na Kata Plateau. Merci beaucoup. La gracieuse. Alors en 2-3 mots, le camp s'est présenté parce que nga lingi ma autant à combonoté, na lingi ba mo ba découvrir combono, na ne ba monelo de Aelongi. Oui, merci beaucoup. Comme on a un frère Regan Mbala, mingi ba benga nga Rigo Mbala, frère Rigo Mbala. Oui, naza adorateur chrétien, né de nouveau. Il y a naza chantre na kolo. Vous avez chanté en colonne na qui quand même au bâtiment local année de nouveau. Est-ce que côté polémique entre bino po babi ça na nzambe donc ba musicien gospel baza oyo baza né de nouveauté donc ba pagan ba moi trop na kati ya monde ngo na monyo bakisi yango ezaka peut-être pour na nde bat ba lo ba ngbe ezaka inspiration na lelo ena teza nde bat bazolo ba teza vraiment identité na biso toza né de nouveau tant tatuninga déjà chrétien il faut na répondre peu bon on a né de nouveau
Juste ça, oui. Converti. Oui, converti. Aïe, Kabanga Nzambe. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez mon frère Ferré. Frère Ferré, na Kibonzambe, pas na biso, yon deux frères Ferré na biso, parce que Koyoka yo, bah mon en tout cas, donc, disons que ba monoté mais ba yo kaka pa kanga même nani misu ba yo kaka ndo zo yemba ba milobela que non ils ont ma frère fait alors le quoi to yambi on a plateau na biso to confirmer quand même le kango est-ce qu'il y a solo vraiment frère Rigombala azala le quoi faire rigola ya merci pour la question. Frère Rigombala aza frère rigola te frère Rigombala aza juste chrétien eza eyembeli na ngai na yemba nde bongo depuis kala. Parce que na interprétara mingi pe papa la sa Carlito il y a frère Rigola pe à travers la sa Carlito évangéliste la sa Carlito papa na biso na pesi mbote siko zali na potokuna ouais juste ça donc frère Rigoza frère Ferrete donc frère Rigoza frère Rigombala ngamoro vraiment mais par rapport à timbre mais timbre na bino pe eza kokana yo mo yeba ngo pe oui batomi balobaka ba timbre na biso ezara tu so nazo yemba eza première fois te bato balobaka ozo yemba lokola frère Rigola parce que to yebi tout le monde a yebi frère Rigola to yebi to so kola to yeba na mikito o mona bango bazo yemba et puis voilà mais na bato koyoka koyoka eyembeli na ngana ya ye ki kokana bon je trouve ça c'est normal ça on voit mutu supa ko lobaka donc frère Rigola lobi lokola frère Mike Kalambaye oui musupe balobaka ndengo c'est tout à fait normal. Mais ekoki pe koyela o que ba ebisio ça la featuring na frère Rigola oboya featuring pe boyembeli nzambe ya. Ah non, pour le moment, non, c'est côté. Mais à la longue, peut-être. Tu mélanges mon maramboté, c'est côté. Oh non, non, non. Okay, d'accord, tu as un point d'interrogation. Mais fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, mingi, bah, oh, balinga merveille, bah, oh, balinga, peu frère Rigombala. Alors, on a souhaité, non, avant tout coup, on a vu ça, Mozindo, Toyo Kayo, na timbre, on a fait Rigola, oui, mais la personne dit ma gratitude. Gratitude déjà choix on a apporté sur Nzembo na yo parce que y a un des autres mingi timbre ya faire Rigola. Oui, gratitude des amours à Nzembo na biso na 4 albums un seul nom. Tozo préparé déjà sortie officielle lango na 5e mois na mai. Ils ont déjà en sortie officielle tozo s'est préparé, tozo déjà en coulisses, to bandé déjà ba travail na biso déjà. Donc juste ça moko ya Nzembo na biso clip lango pe sila ki déjà to si saki ba finition nyons. Ici là qui déjà. Oui, merci beaucoup. D'accord, comme ça, tu as un live, tu as un la poto na linga na studio te pona mona studio ba bebisa mingo na bien. Donc ba vimbi saka, ba teka ba masterisation en tout cas ngam na lo ba ki ba bebisa banzembo. Mais ye moko aza awa bo weke ma acoustique, na guitariste né à charmant tozane na plateau awa. Ba kokoti la biso moi nzembo moko isa bola mo pa ya bana nyoso nzambe o walanda biso na chaîne ya M La Grâce TV. Merci. Et merci beaucoup. Na mibondi liboso ya ngwende na yo mpo naloba bolamu oyo ezosalela ngai na la vie bapase nyokola nga uta bomwana Yesu okita osilisango na nguya na yo olongola nga mosika na lodeba omonisi nga lelo yo kembo na yo masiya yaya oza malamu Yesu Pona lia ezalaki fo na senga ngai Pona lata ezalaki fo bakabela ngai Okiti oyo kikolela ya pizoli na ngai Lelo yo kangolinga kati na masumu Yaya oza malamu Yesu No, nazalaka na nga moto akolela yayo komisanga moto akoseka nazalaka na nga moto oyo azanga valereo yaya yo pesanga itina nazangaka ta moto akosunga ngai na la vie me undimi osalanga bolamu nazalaka na nga moto akolela yenga yaya opesanga vale Alléluia. Osalanga bolamu mingi
bolingwa mikuwa na ngai lokola yo nga namoni te o yaya Yesu na ngai olongisanga bitumba na bunda te o me opesi elonga na nga mosantu tika na yemba na loyembo yaya yoza malamwe bolingwa motema na nga bolingwa mabanzo na nga bolingwa mikuwa na ngai seyo Yesu olinganga utabo mwana osalanga bolamu ebele tika na yemba na loyembo yaya yoza malamwe bolingwa motema na nga bolingwa mabanzo na nga bolingwa mikuwa na nga seyo Yesu olinganga utabo mwana osalanga bolamu ebele tika na yemba na loyembo yaya yoza malamwe yokanga ipapa nazokumisa yo pona masoyo yo osalelaki ngai okufaliwa ya soni pona ngai opesi ngai kombo oyoyo ya sika bolingwa motema na nga bolingwa mabanzo na nga bolingwa mikuwa na ngai seyo Yesu olinganga utabo mwana osalanga bolamu ebele tika na yemba na loyembo yaya yoza malamwe alléluia ouais juste ça. Merci beaucoup, Frère Gomba. Merci. Et c'est pas les Batunions au bazar Bafania, Frère Gomba. Merci beaucoup. Batunions au Balingapé, musique gospel surtout en général. Amen. Naibiki Bapambola Milande, moi, gratitude. Ma inspiration, Nango, écoutez qu'on a été ouais, inspiration en nzembo ya gratitude na utena ba moment moko ezaki ya ba difficulté ba moment moko ya ba pasi ya ba inquiétude et puis na comprendre que solution solo ezaka pa nzambe oui na sambili nzambe et puis ayo bandiko ya nolanga na makambo yo nazaki nango na ba difficulté ba moment na nango ya ba pasi nzamba ya nolingai ya na nazwaki nzembo yo ataki inspiration kati na ngai et puis na dédié comme de gratitude. Comme gratitude na kati. Souvent na ba inspiration na ba nzembo ba composition au sala ba nzembo yembaka. Écoutez la ko plus na ba temps ni ba pasi to ezala ça t'arrive de fois pour na kati sengoma nzembo on peut comme le au composer yango directement pour yemba on studio. Oui, en fait c'est solo ba nzembo ya gratitude ezaki na uta koleka na ba moment ya ba pasi. Et puis nzamba yo kangola ngai inspiration nango ego ya donc ezaki teke non na komi na mbongo ebele to na ba bonheur mo non paix du cœur mo ko na ko sentir na bana ko zanga ngo na ko mona ngo don na ko réussir ngo don na pesi nzambe comme gratitude ben inspiration et yaka souvent na ba songe aux appels au la l'inspiration et donc yaka ngo biso la to message dans le monde ngo ko fanda pe vandika boye o ta la TV biso ka musique mo boye er silbe inspiration mo bani ko ya donc e ko kutona tanyo so za disponible ka faut andina communion ka ya bien en nzambe. Parce que ce que ba misusu balobaka mingi ba inspiration ela bango so bazana kati ya ba prière ndo moni ba inspiration yakana ba mingi mais kana boye so kaza na ba prière te amsuli banda na ba temps normal boye inspiration pour les pays à passe. Bon à cause à peine à raison et puis à cause à peine à moi ni mon mais inspiration et c'est ngaka faut en communion bien ensemble. Au côté ba prière au côté ba prière mais oza toujours ndama sumu nzambe ba ya noliote na ba inspiration zo yana za nzambe te donc ça gâchiste ça faut en communion bien ensemble et ko yelo partout ko kuta même chose ya ko lala et ko kuto même chose sukula nde balo baba mission bazo yemba tina ba douche et ça rappelle inspiration oui ozo sukula bo senti nzembo mo yé ozo yemba ngo nzembo ndika na yo comme quelque part mais au moins on a comme quelque part to ndika zo yimba bena kati na ngai donc juste ça. Mais et comme la qu'on a ba composition au salaka et so pesa pende comment bo frère mon bo penzembo déjà oyo moko composer. Ouais banzembo oui ya kapena to zana bande ko to travailler na bango au sentir ah non ya na yo dans la mélodie mo bo rythme mo bo ya yo rythme o zo ndena na nzembo mo bo to 500 na bon ah tant au meki un peu au travail ngo mon ngo pesi moi harmonie mo bo au mon ah ya nzembo na lele ngo fort bon c'est bon pour moi on te travailler non oui ya tout ça déjà en famille non tout ça déjà en famille tout ça déjà famille donc juste ça. Mais entre bino pourquoi ba musicien gospel beaucoup pe na mo ba polémique moi mingi polémique comment na aobima la grâce na ngam na sala po abima te en somme talobi bongo a commis déjà
bon nde tolobaka na ebandeli aza non converti abongo wana te parce que toza bana nzambe moto asalaka kaka motu mpo abimisa nzambe abimisa ngo na temps oyo apesi yo bima na temps na miso ya bato omoni david azalaki na kati ya nzamba nzambe aose préparé abundi na goliath mais azongi su na zamba donc ezalaki temps na ye na motie mpo akoma roi donc nzambe abimisa na temps oyo eza favorable déjà na miso ya bato donc moto akolobaki o nga nasali aza ndenge nga nasala ye na banini bato ya mokili balobaka wana non wana eza langage ya bana na nzambe te donc biso bana na nzambe faut toza na langage moko yango balobaki même ta bamoni baportre bazoya na mosika babi elatele na bango na elobeli na bango babengi bango bachrétien donc bazo se comporter comme Christ donc biso peut tozalaka na nature wana donc juste ça faut qu'on répète Jésus-Christ qu'on se présente qu'on présenter oui normalement alors frère Gombala yokaki vraiment que na kala bande ko interpréter notre frère Daniel Sosola moi mingi azaki modèle pour na yo na tango akala to ebité ce qui peut lelo changer vie to continuer toujours ko viser ndeko bande ko viser moi kala to ebité nino ko lo bana biso par rapport ya inspiration mingi bande ko puiser na kati ya frère Daniel Sosola. Oui, merci pour la question. Papa Daniel Sosola on a pesi mbote sika azali na bane ko s'inspirer mingi pa na ye parce que na ba thème na ye na ba texte na ye ya banzembo e bane ko précis to lettre ba petola ibana mike makasi donc ba nzembo moko tondo yemba so yemba en église au moins ezana ba impact moko boye ba tozo leso ba mbongo taka seko to na bana mike donc na ba texte nango e bane ko toucher ba tout trop et donc e bane ko kota ba tout vraiment donc na mutema penze ezotinda mutu abongwana ezotinda mutu aza na présence ensemble ezaki juste ça bazaki ba papa ebele ezaki papa Daniel te bazaki tellement ebele mais ya ezaki comme mutu moko na bane ko kozala mwa mingi na banzembo na ye oui juste ça vraiment tokoyo ka mwa extra mukeka ya nzembo bande ko nga ko yemba pe mingi pona ko interpréter oui na bane ko interpréter na banzembo na ebele mais nzembo na bane ko sepela nango sous makasi mingi oyo et fortifier sous peuple de Dieu. Oui, ezali nzembo ya Sosola, nzembo mwa yembaki ya Sosola oya. Na kamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo. Bokese nezali te entre bana na nzambe na bapakano na bakola bana na nzambe pe na bakola. Mondimi alati miniji pe aye nango na kati ya église. Avandi libosa batei mipende nyonso libanda. Bapakano na koshina bana na nzambe pe na koshina. Bapakano na banzonzingi bana na nzambe pe na banzonzingi. Bapakano na bagraba momi ebele bana na nzambe pe ba momi ebele. Tokeseni sanani ye. Ndeko Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Ke bana bajure koya. Oh, ata soki Yesu azongi pele lote. Yeba eteli wape ezali. Litomba nini ozwa nyonso ya mokili. Obungisa bomoi na yo. Wow, merci. Ouais, on est moko ya banzembo na biso ya papa Daniel. Bambote. Ouais. Merci beaucoup. Mais ça biso peut que non papa Daniel Sosola asila na habité par rapport ya débat balobara asila yo kolobani. Bon, ndenge bato balobaka asila na habité nde bato bazo ko interpréter ango mo wana ndenge ezalaka bana bato interpréter ango yo nazoloba bana betela biso bara Sosola e cartonna mokili mobimba ti lelo vient nanga mama papa Daniel Sosola veut dire zimwaka ayoka na sute malgré to ebiki tozani ama na Luanda mais ayoka na sute zimwaka bon pour na mo wana otoloba ko sila pour na ngai ezana no balangage na biso bana nzambe te donc papa Daniel asila te na kufite en vie to aussi sende ni mutasila soki mutakufi non te peut-être eza battant même sous ça na préparation to yebite ponga bisanga pas dans studio azana ba préparation to zakana ye mettre faza papa o to zakane vraiment na kata Luanda bon ko sila ezaka mutakufa so mutakufi nde wana ntoka venza asili lokola azana en vie to yebike ba surprise ezoya peuple de Dieu ezala béni en tout cas to zaka toujours branché. Mais au bandé koemba banzembo ne pourquoi pas les lots beaucoup na occasion na bozani na Luanda bo ça peut quelque chose mo bo na voix na ça la peut moi lo mo ba waouh bo tiango sur les marchés. Oui tant na bana ba préparation ya album nanga na contactaka vraiment namte na contactaka été idée vraiment ezaka vraiment nini te mena zaka na soué nanga pene zaka to yemba na papa Daniel te na aussi album nanga et comme déjà presque na fin to kuzaki na ye ayoki ba banzembo et puis ba texte et puis na ba ko corriger mike mais ba surprise ozoya to préparer chanson monga na ye
Oui, on est déjà sur l'album ebimi, to bois comme maxi single mo boye, ba surprise déjà peine belé. Ils est belé. Ouais, t'as eu ça papa nanga bola mumingi, papa nanga ko kangela kana te boden da si la izanga te, comprendre ka izanga biso to yo kaka. T'es assis là t'as ça. Gloire à Dieu le quoi rigoler là confirmant que assis là te. Ouais. Azali mais faire rigo, au ça la musique pour na intérêt nini. Oui, on a ça en musique pour l'intérêt en Zambie parce que nous avons en travers la parole, nous avons na loyembo, ndé baloba non ba to yembaka, ils ont côté à double. Donc ils ont juste ça, ils ont un ministère mobimba on Zambie tie quatre na ngai, donc on a obligé à resala ngo. Et puis on a linga peu sous musique mingi, na linga musique pour okoza pe na don nos autres ya mais et yelio na loyembo donc biso to sala ngo kana nzela ya loyembo pour ça devoir na biso eza nzamba pesi biso voix apesio composition en tout cas devoir na faut sala ngo eza pe na obligé faut sala. Quand on a bande ko belé poza na pasi azo préférer ko ça il nzambe ko yemba mais le lokaka awa ba pese ka succès ndeti oya ba succès ya ba papa na biso ba deningo nde basali ba papa matu Samuel tozomona le lokaka bazwa ka ba succès wana au moins kaka pouf akati na musique akene ko ba ngunda na ba poto to mona loka ba frère Michel Kinkela pe ba kenda na bango pe poto ba tiki na bango pe groupe parce que mission na bango bande ko luka mususu ese ko kisami pona bango ba ke poto ba tika musique. Est-ce que lelo ce qui frère Gombala a eu succès a continuer toujours ko œuvrer to a otika pa kene ko se réfugier na poto? Bon, merci pour la question. Ko se réfugier na poto. Bon, tu éviter ba condition to ba kuta na ona ba vie ako kepe kuna msuza na projet ya mukanda et puis voilà to kana pote zo temps pour ça to kenda ba poto pété kuna zo temps au moins 5 ans 10 ans bon msu na temps wana zana na moi makamwa zo sala et puis biso to kanza lokola kenda na ya mitika ne non peut-être za pe na makamwa zo sala na cc non nga frère Gombala nalingana musique trop eza musala nanga na considérer ngo mingi engelo bateke non so na komi na poto to no eza ka poto te na ko kepe ba Brazza na ko kepe ba Congo mais na comprendre te nzamba ko pambolo partout akolo banga pe na zonge Équateur akipambola nga na Équateur akoba bona pe na Lunda oui eza ngo partout eza ka non ke so ke poto kende okotika musique et puis okotika carrière na non donc même oza partout il faut au servir nzambe OK na ba Congo OK na poto OK partout. Bon, bah condition quand il album ndenge comment ba producteur pe bazala raté ba réalité pe belé et puis voilà comment on a que mutu aso bimana nuté aso mona na soutien actualité il y a yango mona maman et ça la marabongo écoute ça marabongo ouais d'accord toi bike au bandaki ko viser mengi ko travailler ba voix mingi il y a notre papa Carlito Lassa. Oui. Alors toni ko yoka moi morceau moi mon ya papa Carlito Lassa pour c'est ça Adama Domingos l'homme luxueux quoi il y a linga luxe moi mingi donc na bi pe nze moi papa Carlito Lassa za moi luxe na kati wana to ko yoka mo pendant c'est ça bana nzambe ba Olanda biso. Oui, merci beaucoup. Nzembo ya papa Carlito tozi un album na ye nzembo ya Emoni Seli ya mwana mpate. Ouais, nalinga ngo vraiment mingi. Na pesi pe mbote na pote sikaza ali papa. Je salue beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Emoniseli ememinga lelo na bomoi mbazwaki ye mwana na pate elilingi na Yesu azalaki pembe kandakisa kolo na Biblia mbanda kotelama epesamaki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe bikelamu ya likolo pe na se towelaka bomoi kasi Yesu andimaki kokufela senga na yo azalaki pembeka epai ya Nzambe tata na bokitisami na yeye na mwana na pate na Getsemane ya longwete
na mokano na tata yango tozwi lobiko oh. Tala mwana na pate na nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na nzambe ndeko yaka muna pepila Yesu nalela kimenge pasi na ngai esangaki moto moto abikisa ngai ouais eza nzembo oyo nalingaka mingi ya papa na biso Lasa. Comment de retour na plateau na biso vous sentir kaka mo donc babi talent evandi awa talent elali awa ya malamu ezali oyo confrère nanga moki alobaka ya malamu ezali na kati ya frère Hugo Mbala bo sentir ka ya malamu ezali frère Hugo tango oyembaka nzembo o se sentaka ndeni oui ana yembaka nzembo oyo na se sentaka bien moko mon on senti ba chair de poulet bimanga ya eza banzembo moko bo eza na ba inspiration ya makasi eza banzembo moko eza na bozindo makasi oui donc eza banzembo ya bakshive ya bakshive so yo kiongo mutu nyonso so yo kiongo vraiment a senti non ana kona ba dimension mosusu nzamba zali awa mais toko tananu na ba musique gospel awa frère nini oyo apprécier un peu mingi tango oyo ka ndenge yo yembaka oyo ki pe yende ngazo yemba yo moko tu te dis que non un jour ceux qui na yembi pena les frères en question peut kolo vraiment akosepela na ngai oui ba frère na biso baza tellement ebelé baza vraiment ebelé na apprécier ka bango akozaka moko te baza penze belé so na no tanga bango awa non to tangi ka 5 poto ke na psuma ba misubi o sepela te non ndeko makambo nzambe to emana polémique na ngote parce que ça te na linga bango de trop baza tellement ebelé tozana ba frère na biso ba ntimba riobote ba frère na biso Isaac Mvemba ba frère na biso ba Mena kwa Nzambi ba frère na biso Glody Kumbu ba frère na biso Mosolo Aigle na pesi esumbo te sika za basa tellement ebelé baza vraiment ebelé ba frère na biso ba Yasaf Gloire ba emba ebelé baza penze ebelé so na bando tanga siko émission esila na mabanga esila na mabanga te to bikanga ya musama la muko afoko lobela ouais bande baza vraiment ebelé to travailler na bango ensemble bazo travailler peu bien oui so na yoki bango en tout cas na santarapé oui na apprécier na santarapé ba force mususu ezo pesanga na ba courage mususu ya retravailler pe susu. Mais balobi le frère Ntimba Rehobo taza le frère roi l'équipe no tout na musique gospel na succès. Est-ce que yoza pour yango? Te wana polémique. Non, tout ni ça simple, ça la question et les biso et li banda pe côté les biso na kati ya plateau. Non, ba to balongola eloko wana na mutu toza biso nyonso za ba frère. Tozo sala nzambe chacun de nous en attend ye ou esengaka vraiment nzambe bimiso déjà na miso ya bato. Frère na biso Ntimba na pesi mbote sikaza to bano travailler depuis 2012. Tout ça, groupe Moro, on a photo, on a souvenir, tout ça, on a 2012. Donc, il est président, on a vice. Donc, tout ça, belé, penza, oui. Et pendant 2012, et tu as ça, séparation, on a 2014. Chacun de nous a mené la carrière solo, a salpé groupe, mais tout ça, on est ensemble. Donc, c'est ça, on a famille. Famille penza. Donc, c'est ça, il y a un maram dans l'oba. Il y a un maram dans l'oba. Il y a un maram dans l'oba, mais. Tu vois, est-ce que c'est vrai? Parce que yo bozala na ye président yo vice peut-être ko yeba déjà moi critère moi ngambo comportement na épée bon orgueilleux vraiment na yebité mais mutuna soza na ba défaut tozanga ba défaut te batum super loba frère Gombala za orgueilleux mais na sapena ba défaut nanga emsunu ki ozala orgueilleux na première chose eza comportement mo ya bana na nzambe te parce que nzamba lingana ba orgueilleux te ya orgueilleux te moi je ne crois pas au fin Ntimba orgueilleux non. Loin de la main. On est à bon terme. Tout cela a fort. Tout cela a changé de numéro. Ah ben on a rigo. On a changé de numéro. On est Nicolas Tininga numéro 6. Il a changé de numéro aggravé. Oui. La famille, c'est une famille. Moutazan a des défauts. Moko mon appel non. On découpé que toi on a moins faiblesse parce que Moutazan a des défauts. Et ça Christ. Tout le monde aime Moïse. Bazan a faiblesse, na défaut na bango pour bon moto et ça la rakaka. Oui, donc juste ça. Merci beaucoup, frère Hugo. Alors, Sunga Bisso, vraiment, juste on a deux critiques dans la musique gospel en Angola. Oui, deux critiques dans la musique gospel en Angola. Et ça que tout ça là est fort, tout la musique na biso na ghetto. Donc tout musango
na moi place moko boye na kuku nyongo kuku nyongo la sinini na nyonga lelo katia oui wa te bima pena na kuku nyongo wana ndongo toloba de bima to valoriser musique na biso parce que eloba maka partout que musique gospel na Angola vraiment en impartité même ngata na Angola bat baloba ndengo na no ke Angola ke sila na yo kuna musique za na ngona importance te musique bozo sala kuna. Depuis voilà, tout ça l'effort on a tout bimisongo na ghetto parce que tout longola lo ko na mtu abatu que tout ça peut capable ya ko présenter pelo comme malamu na peuple ensemble donc juste ça vraiment donc tout bimisongo na ghetto. Alors on est ça la promotion ya makasi za latina monde na bino qu'est-ce qui fait ça? Oui en promotion ezala makasi tena monde na biso ya musique gospel eza partout vraiment na Afrique ba producteur ba komi passer ba producteur baza vraiment tellement passé donc au monde on t'a bandi album na ye moko na kati studio bandi ba nini wana futaka ba musicien ba transport ba kolia alongo wana yemo kaka ndeti makamna lo bana ngamo pena na mando sala bongo donc album nanga tozo présenter na travaillons ngamoko de bandeliti sukao apui moko bodo ngamoko donc bandi ko ba na kati studio ba clip et puis il faut préparer sous sortie officielle au monde et bendio déjà temps donc il y a penza temps moulay on appelle une année deux ans comme le on a tourné film ba Jack Bauer donc il y a moulay donc pour ba producteur bazate donc promotion vraiment zo boma biso producteur bazate ce producteur azana ya zio en charge ako suka ta ma place moko boye yo poko ya otie moi ba maboko po mutu no salinga lelo na ye et mona na produit na mona na miso abatunyo so des gens donc disons ça mais de fois bank c'est un peu ba producteur tu ba otala Angola nous avons de frères talent ebele vandi na kati Angola mais azopanga tia mbongo na ye en jeu et que na suka nango a gagné vraiment le côté peut-être. Oui ba musique peut bon ba producteur ba cause peine raison pour ba pesa rapper ba raison to luka pe ba producteur mususu azo produire mon no yeba na hotel na tsaba mbongo na ngaso na zwi perte. Ya donc ezaka makamanzambe to senga nzamba simba mitemo ba producteur ndeti nga na luka penza producteur producteur a produit mala moma le comme le biso to ambi frère Igo bino mo bo sentir ba talent au frère Igazana ngonga ko na lingi vraiment ko loba mingi te sur les talents na ye bino mo bo découvrir kaka donc so bo lobika bozo a faire Igo la première voix bozo peut faire Igo première voix et bon ka lo mo ezo sala donc a meka ko s'adapter na ba mingongo nyonso hein et ça ma bo lamu mingi ba producteur loka mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de chaleur l'homme de Bayinga Baplon hein na moni pe Kizo Lusala hein Kizo Archi hein babi talent yangoyo mon vieux Victor Mwalambuta na kati ya Brésil là na moni pe le pasteur Philippe Mananga hein na kati ya Brésil avec ma maman chérie Sifa hein vraiment couple mon très heureux basala ki mariage na bango civil kolo vraiment apambola bino donc bolobi na ebisi bino déjà dans frère Igoye yo veut dire asa ba talent ebele ceux qui botie maboko et zama lokumu pour na tata wa pesa e talent makasi alors frère Igo pesa message non fort na ba fan yo so balinga frère Igo mbala. Oui, message fort dans les actes que tous les cas moment on a des difficultés ba Covid-19 et une pandémie au petit monde entier. Donc tout ça toujours fort, tous les mbaté na ba prière, tout ça toujours na présence ensemble, tout ça toujours na communion ensemble. Tout éviter un peu ba distraction oui yaka moi mingi po le bino frère Daniel Sosolo taper ce qui est soazongi les loté ba ke liweza tara ba Covid on ndenzo bimila biso boy. To ko vanda ka en pleine émission ye soyez tala makambu donc mona kanga na kei maman na biso atikali awa to ke bien longo to ke maman longo. Donc ça penza elo comment se prévenir car na ba masque était mais tout se prévenir tina ba prière na ba tous na communion ya bien ensemble tout se prévenir donc ça se prévenir na communion na ya bien ensemble pour yeso ko yape otikali so mi bongisa milité donc vraiment yangwana. Alors au numéro de contact non na ba o nyoso ba ko linga ko appuyer yo. Ouais numéro nanga ya WhatsApp eza plus 244 926 00 55 09 plus 244 926 00 55 09 wana numéro na biso soko bengi na WhatsApp en tout cas ozwa biso na Facebook komi Rigombala dans na page na biso komi Rigombala Kairos au monango page na biso déjà ya Facebook vraiment aux ala vraiment
obenga ozwanga moko secrétaire azala te bomi so bangelaka basekrétaire surtout ser wana ebi eyabangaka secrétaire te ozwanga moko vraiment ozwanga moko kolo azala kumu Farigo question asuka Farigo aza marié aza na proposante aza na chérie oui naza célibataire mais oza na proposante Tina na célibataire. Merci beaucoup. Alors, moi, quelques shalom. Oui. Na pesi mbote na papa nanga, le révérend docteur Kanza Fernando Moussaka, na pesi mbote sous na pasteur Flori Paiva, avec maman Passi, na pesi mbote na papa na biso Jimmy Esabe, na mwasi na maman na biso Bibiche, et puis na pesi mbote na apôtre Serge de Jésus, na pesi mbote na Kourou Pastor Jeff, na pesi mbote na groupe nanga nyonso on a travaillé na bango. Ensemble, un groupe d'accompagnement nanga baza tellement belé na pesi bino suka mbote sika boze pe na pesi peuple de Dieu nyonso mbote ba baza ko connecter na biso ba la mission oyo za na tika kita na yo pour la mission o na téléphone na TV no na wifi et puis na computador na onzamba pambola bino nyonso sika bozali. Amen. Yeah. Alors tolandika Farigo nzamba pambola bino donc ngape na sengi mapamboli et puis ba o ba soutenanga je vois toute ma famille miezi c'était de belles filles babi ba beau garçon pe ba obota ma po biso ba fille tellement baleka mingi beauté pe lali wana taille sous mwindo ngolo sous donc na linga bino mingi na sengi mapambole belé et puis nzambe mokeli ça la bino bolamu merci na sponsor officiel la chaîne Am la Grâce TV l'homme de suspect que merci Aza Yaba Poma. Là, je vois toute la famille Bapoma, namoni Anthony Kalukoki, namoni Ruth la Moabite, la mère de 3 pièces, Nakati à Canada. Gros bisous à toi. Namoni Dadine Bapoma, namoni Tantine Caro, Caroline Betoko. Là, je vois toute la famille Bapoma. En tout cas, gros bisous Nabino Nalinga Abino Mingi. Je vous porte vraiment à cœur. On a soutien au Bossala Kabiso. Là, namoni notre fan numéro 00, Mitterrand Kossi. Namoni pe Junior Hassani, namoni Cédric Mika, namoni Cédric Nzazi, na kati ya Grèce, plutôt na kati ya Turquie. Gros bisous à toi, Laure Swana, namoni ope na kati ya Grèce. Donc on peut appeler pour soutenir vraiment merveille. Pour ngai lelo, na ibsibino tout simplement que na linga bino mingi. Donc linga bino mingi la ki si bo s'abonner massivement. So bo s'abonner et aussi abiso bo lamu mingi. Merci papa Matou Daniel et puis maman Beni Bolamba Nkolo à Salabino Bolamo. Là je vois AK Pro, hein? Ouais, c'est ma image plutôt qu'on a fait cette chaîne M la Grâce TV. Azo continue ko sa abiso Bolamo. Tala kane nangala toujours. Donc bokasité na yende zo sala abiso to telema wana. Alors ngai na frère Rigo, to bino au revoir pour to linga bino mingi. Oui, ciao, merci. Ciao. ciao.